Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi ezalaka esengo kokutana na plateau nalobaka toujours rendez-vous eza moko à part plateau compte YouTube télévision 21h tokomi wapi 22h masolo na député bon séjour na mwana mboka Eliezer Tambwe député national oyo toyeba kokabola epenge Fofana azalaki na Bunya Goma lelo mwana mboka Eliezer Richard Kopai Bujima Iwabalengela Mwenedito epenge Fofana garder l'itape na Kinshasa lobby eza laki mukolo malamu on a remerciaka toujours na ba député national nyonso oyo batali basadere na vision ya chef de l'état oyo tomonaki na aéroport télévision eza radio te na bokasi ya Manix bokomona ba image lolenge lobby mokonzi ya mboka tango akiti na distingué première dame ye moko atamboli makolo télévision eza radio te nalobaka toujours année ya réclamation banani bazo réclamer ba député ba réclamer bana classe ba réclamer ba professeur ba réclamer mais banani o ba réclama kilobi peuple congolais a réclama ki koyamba mokonzi na bango oyo ba votaki na se yambula comme mon message ya sika izanini Manix Kimbolo e mongo pembe olobini c'est pour tout message. Voyez au numéro le commun. Pasteur Félix Soumou. Pasteur Félix Omera Kelenji. Papa Lourote Manga. Omera Chaputu. Niaomba Kalema. Ayo walongola. Tato kosidi alelo. Fransa tola walongola.
Pesa moninga suri. Eleza akosha suri. Asali Bakembele, Asali Fofana, Asala le Mongo Pembe. Ezalaki sengo ava émission ebanda kosekisa bato kolongola bato ba stress tokoti siko na mama na likambo banani na yambi na plateau nde nalobaki année ya réclamation mama bilanga ba réclamer bakolo mapango pe ba réclamer bao pe bazana justice bazo réclamer soki 2016 ezalaki année ya mbutu mbutu nazomona te 2017, eza année à identification. 2018, ezalaki Kanga Moïb. 2019, année à réclamation. Les politiciens vont réclamer. Nous avons gagné. Je suis le président élu. M. Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Les députés vont réclamer. Pour l'année, nous avons passé dans la Kimobola. Djongi Sanye Loko, Tata, Oibi Loko Nanga, Djongi Sango, Kande Mati, Omoni président Luamba, Nanga. Beaucoup fana bango côté population maman ba kolela mama ndunda to sala ko to bokola bana na biso siko to fifa wapi kilomba tima ko kanti ba yambule bilanga to disile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotulu biso bilanga baba minganda kunanga wana nozolala na libanza na bana bankoko nanga iwana tala nano age to komi nako kende lisusu wapi Félix Abalobaki peuple congolais a réclamé. C'est intolérable, monsieur. Intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave. Intolérable, intolérable. Président Félix, tu as un changement. Oye, ce qu'on m'a cambo, année, il y a réclamation. Bande de Bakolela. Chinois, Libanais, Bazonio pour la puissance de Félix. Balé biso pendant 11 ans, sous-traitance, un coup, photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi, avec beaucoup d'honneur, que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé, Zate, transport, à l'opération 1000 francs. T'as voté qui Papa Chichi? Papa Chichi, wana, Akali Samada, Papa Néado Baki. Merci na honorable Patrick Monyoko Eli, il y a Goma, où il a été appelé ministre des Affaires frontières, le dossier ya Mapango. Na plateau, na zanga mon côté, vous avez mon papa na maman. Présentation, maman nanga moté. Mbote papa. Na lingota la caméra, oloba na moi makasi. Moté. Mbote papa. Kombo. Kombo na ngai mama Emendo. Toke kuna, papa, moté. Mbote papa, ndeko journaliste Penge. Eloko nini ememi bino na tokomi wapi? Tobanda na yo. Merci pour la motuna. Eloko etindi biso. Obimisa mwa mungongo. Eloko etindi biso to ya wa tokomi wapi? Eza pona likambo ya ndako ya parcelle. Biso toza na parcelle na biso eza na soki okei na terre jaune. Eza quartier babengaka Mabele honorable Kalonji. Babengaka Charleville. Na Charleville kuna nde toza na mabele na biso eza mabele moko munene. Eza 20 sur 60. Eza lopango ya grande sœur nanga. Siko grande sœur na biso wana azara wate azaka na poto. Kombo na ye eza Mamunga. Asomba lopango tosomba tozana mikanda. Tosomba lopango pe totonga na kati ya lopango wana. Mise en valeur ezali. Pe mutu oyo azalaka na lopango wana azali. Eza lopango munene mais biso ponga nazalaki te
commissaire pe azalaki te ezalaki mutu oyo abandaki kotala lopango wana comme gardien na comme gardien na biso tango amoni likambo wana yeye akimi mbangu akei kobenga oncle Justin a expliqué likambo wana mais likambo wana sikoyo ekomaki ezalaki na justice ezalaki na justice to porter plainte première plainte maman azoya kakate vous déposez plainte avec précision wapi na parquet nini na institution nini tokendaki premièrement nano tokei epai ya bachef du quartier to porter plainte bachef du quartier babengisi ye ere babengisi ye il faut babengisa biso nyonso mibale to ya confrontation mais bango basalelaka yango te ye aye alobi ndenge ayebaki koloba alobi na ndenge na ye biso ntango toye na bi sikoko biso toporte mutu plainte topesi plainte epa na bino l'état mutu akoteli biso na kati ya lopango na biso aye kope kobi impose atongi yango tokimili mpo chef de l'état alingi makambo oyo nyonso ya désordre lisusu te toza na état de droit toye mpona bino bakonzi en tant que bakonzi mpo bokotalela biso likambo oyo état de droit esengeli mutu nyonso atambola na bosembo ndenge mokonzi ya mboka alobi siko toye toporte plainte tomonaki réaction moko te plainte mosusu chef coutumier ye moko alobi lokola ye arépondre te toye ti na parquet na 4e mairie batindi convocation mosusu ayaka mpe korépondre te mama Wembaju aza mama Wembaju mosala na ye baza ekiri na batambolaka na baavocat batambolaka na bakonzi bacolonel donc eza réseau mobimba baza na réseau na bango mobimba ye nde commissionnaire mpo eza lopango eza mbala liboso te babengana ye déjà epa mama Godé akenda kobloke lisusu mama Godé akei kokipe lisusu lopango na ye chef ayaka ti abengani ye kobengana ye kuna abengana ye nde aye siko na lopango na biso to porter plainte tokendaki na campem to porter plainte ya liboso aye te ya mibale atindi avocat na ye mosusu avocat na ye aye kosenga azosenga sikoyo oyo mikanda na biso déclaration na biso na badocument na biso OPG pe habite bango nde baza posa na client na yo naza na posa mama Oyembadio aya natuna ye mituna natuna ye nde mutu akorépondre ngai pe ye nde mutu akoéclairci ngai mais asalelaki yango te totindi 3e convocation toza na yango awa badocument nyonso to ezali. Merci mama nayoki papa ndenge alobi nalobaka toujours ndeko ayi se retrouver na France na États-Unis famille ende awa nalingi penda yo atake mama mutu bozo représenter mwana to ndeko to yaya to leki oyo ndenge mokonzi ya mboka azoloba keno kuna ekezaka esika ya koluka mais faut ko félicitaka ba congolais oyo aza na France na États-Unis na Londres oyo andimi kosomba ata mabele na ye awa na Kinshasa to alingi asala quelque chose na Kinshasa mais dans un groupe ya d'individus oyo baza ko faire ko escroquer biloko ya bato na bato bakolanda biso nalingi olobela biso avec précision bofundaki wapi pe blocage ya lupango to mama wana banani baza derrière ye oyo bino bosomba lupango motatekela bino azali mais eloko nini oyo bozo lela devant mokonzi ya mboka. Merci papa pona motuna na yo eloko penza oyo etindi biso tokoma kati na esika oyo eza pasi pona nini mutu asombi mabele na ye ntango mutu asombi mabele na ye ati yango mise en valeur ezalaki zamba ati aye kotonga mutu mosusu aye kokota na kati mpe mutu wana biso na kati ya lopango wana mutu avandaka aza wana biso toye kokuta mutu atongi ndako toke na chef du quartier tomoni eloko moko te basali eloko te toye kokende na KPM wana totindi première convocation aye te deuxième nani mama Wembadio aza nani asalaka nini toyebi kuta te eloko asalaka te biso kutu nde tokenda totikala komona mama Wembadio yango pete musala asalaka kaka ya kobotolaka bamabele ya bato
nde siko na 3e convocation avocat na ye mususu aye koya tanga était lobby vendredi ayaka jeudi vendredi comme ça mama Wembado akoya bakutana na ba mama po bazwa likam solution na problème tokende vendredi wana toke kokuta lettre ya réquisition euti na parquet ya Kikole papa nani Mashimambo asengi dossier ekende kuna na nini na parquet sans que batendre mama Wembado yango moni eloko epesi biso parce que toya koloba procureur wana azosenga dossier po asala nango nini etant que mama Wembado amonani te. C'est-à-dire, papa, na lingi tokende avec précision na boyi baya kolukanga awa o na sali diffamation na sali boye na sali boye bino bosombi mabele moto atekeli bino aza vivant tango bosombi mabele pona kotalisa ke mabele eza ya bino lokola télévision eza radio te yango na kosenga bata d'abord image ndenge lupango ezalaki deuxième image ndenge ekomi lelo pona kolakisa ke no mutu aza place wana chose atinda mbongo pona ndenge tozongisa oto nyonso basala labura batite boti pona otumbia batite bo mutu azalaki te ok ti koto nyonso voilà za musa wana raison na yo pona yebisa ye ti suka bor nango bato basimba koto te mtalinga simba koto ameka susu te asimba susu te Mabrice awa donc Claude yoyo basali musala onde basalaki basala on rapide banda basala ngo ba 5 personnes asi ba masolo belève ne ya moni nango tonga mimba mais ande sko eloko atika na awa ndelo ba facha veranda po soto tie crépsage miri mobimba ndenge kule likolo basime belé ekopesa so basaka sime bende ba tie pavement ngo na lakisio expliquer que pendenge pona kuna angaru wana eza na pointe eza na kati foto nganda kuna sima kuna mupanzi boye tona mupanzi boye fe foto ngakuna boye poeka nga place ya sima wana expliquer boye po ayo ka bien angaru eza na kati yana mukono siko mupanzi kuna nde bazo ninga bayiba wana foto tonga ndako moko kuna ba masango bale mokona ba pondu balona ki bale bango moko miyibi ata masango moko na lete tamas bani netikali oye tonga mena kati ha donc eza la boye studio moko eza la koto kote tombola na kuna omoni yango place Claude atomboli lobo musika Claude place atomboli kuna bacha kuna siko ezala ndako kuna na mupanja koto donc moi bayiba na coin ça te po bazotia ba mettre place haute miyibi bato eza pasi miyibi akotika tiki sitonga na pesi nde maloba nanga siko ye mama wana asomaki epana azolobaki asombaki epa ya mama moko ani siko bato batekelaki biso lupango balobi bayebi mama ani te bayebi mama ani te sotango boke na leta nani oyo aza nsima mama wana osota ntango boke na leta soki bozotonga leta akopekisa batravaux leta akobenga bino boya na badokima na bino nde leta akoyeba dokima oyo eza ndenge nini dokima oyo eza ndenge nini maintenant nani oyo azofavorize mama wana oyo bomoni keno bozomona justice ya Congo ezosalama te aussi lota mokonzi ya mboka aza koloba keno mutu na mutu ase retrouve na droit na ye soki oza procureur soki oza magistrat oza mpona bakongole so nani oyo azobloke document to droit na bino na makambo ekosene plainte na bino to droit na bino oyo bozosenga na Kikoli mpo na nga nazomona eza papa procureur bino bomona ye déjà boye tomona ye pe te Machimbo soki Machimbo kombo na ye yango eza maintenant raison nini oyo azopesa ye kutu aloba te eloko moko tanga ayoki kaka ke tokutana na mama Wembado tokutana mbala moko ya ye kotinda lettre ya réquisition kaka jour wana dossier oyo ya biso eza ni ya mama Wembado te monsieur procureur Sefu yango ya komi awa Sefu Bernard télévision eza radio te avec tokoloba avec ba document après
po baloba te ke non tokomi wapi bango balukaka barekolo boya bakoma l'état document yango je pense que non avec Trésor Zolo après akozwa document moko maintenant place au bokei bozoluka d'abord confrontation na moto azolobaka asomba mais bosutuka moto yango bofundi bozomona ete procureur akikole alobi batransférer dossier wana pour quelle raison yango eloko ezokamwisa biso yango eloko ezokamwisa biso papa nalingi otala kamera nini okoloba na mokonzi ya mboka oyo meme elobi au moins de bakongolais bayaki koyamba ye par rapport ye moko azolaka bakongolais akomisa bango bato ya mbongo mpe ye moko azolobaka no moto aza na raison azala na raison mosi ota eza na groupe moko ya baindividu oyo baza koyimonaka bango baza parlement baza sénat baza président de la république nini oyo atake congolais bino bozomonaka boza na risque nini okoloba na mokonzi ya mboka mpe ministre ya justice merci papa journaliste ngana koloba boye mokonzi ya mboka na biso aboyi trafic de fiance ye alingi état de droit toza na posa état de droit na biso esala mosala ezala slogan te état de droit na biso tango yo mutu oza na droit na yo esengeli sikoyo ozwa eloko na yo po ndako wana eza ya biso tosomba ngo na mutu mosusu te eza ya biso grande sœur ni mutu asomba yango eza lopango na biso me tozokamwa sikoyo bakonzi misusu ya mibeko me bazosala sikoyo makambo bazosala oyo eza lisusu bien te toza na justice me tozomona monsieur le procureur Sefu Machimbo Bernard yende atindaki lettre wana atindi lettre wana o to transférer dossier wana to transférer dossier ndenge nini mutu na ye kutu mutu na ye aza sima na ye mutu na ye aye na note ko mi se présenter kate ye mosala na ye kokenda kolukilaka bango ba marché biloko wana nde tozoboya chef de l'état alingi makambo wana te chef de l'état ye soki amoni yo na makambo ndenge wana yango tozolinga sikoyo justice na biso esala musala justice esala musala na bango bosomba ngona dati na nini lupango oyo lelo moto mosusu abimike ya ye bosomba ngona omoni lupango na biso soki topimisi ja bane awa po bango pe mutu wana aza mutu ya baza ba escroc mikanda ezali mikanda kode mikanda yango moko eloba yango boza na justice po toyebi système olobi kaza na 2 ans otaya lobi nga na 6 ans mama okobakisa nini nga nakobakisa kaka justice esalema mama wembajo biso toza na posa tomona mama wembajo wana toyebi ata résidence na ye te toyebi ata ndenge aza te to tozokamwisa mutu asambi te kaka mbala moko o dossier wana emata kuna yango eloko ekili na ye aza na ekili ya bagénéraux aza na ekili ya bacolonel oyo atambolaka na bango baavocat akenda kointimide bachef du quartier yango eloko etindaki biso toya awa yango wana nini okoloba na komona mokonzi ya mboka azomataka avion air nyonso mais komona parmi mpe badiaspora bazosomba biloko na bango baza na danger surtout ndenge ozomona lopango na bino oyo ntango bato bazoboya kikole moi je me rappelle ntango excellence José Makila azofana na kikole bato bazobenga ye ndoki lelo kikole ekomi malamu mais moto oyo andima kosomba lopango na ye 10 ans 17 ans lelo komona ke bazoboto lesika na ye pe bato tu basombaka kikole tele maluku bazala toujours na projet mais lelo ya komona bozosamba na mopepe nini okoloba parce que soko obwaki soyi ekoyaka na tolo salito tu bakomona procureur ya kikole te bakomona bamagistrat ya kikole te bakomona kaka président de la république mwana Etienne Tshisekedi yango yo atake mama oyokaki alobaki ke soki alongwe na kibokonzi azoprefere mwasi araplace ye yo oyi koloba nini nga naye koloba na papa président na biso lokola papa alobi mboka na biso eza na état de droit le peuple aussi d'abord nazosenga na papa na biso lokola ye moko alobaki ete le peuple d'abord atalela biso likambo oyo mpo bato oyo ya bamafia oyo balongwa noki bakobebisa misala na ye eloko nga nazalaki nango besoin suka koloba yango wana nakoki kobakisa moke omonike bango baza badiaspora bango ntango bazoluka kuna mpo batonga na mboka na bango bazoya kotonga na mboka na bango siko biloko na bango bazobotola bango ebike yango ezopesa mpe bien te ezopesa mpe bakuna mpe na poto kuna mpe ntango bazokama makambo ya ndenge wana donc bakredi nde bazozwa bakredi yo moko oyebi mpe ya poto ti bazwaka bakredi
comment moto akozwa crédit na ye de façon que asala mwa affaire na ye bino asombi lopango na ye yo obimaka bodale vite ni chef coutumier ayebi ye te chef coutumier ayebi ye te aza moyibi mosala na ye yango wana asalaka baza na ekiri na bango baza ekiri mama wemba joza mutetela procureur ye pesa mutetela oui bango nyonso batetela association batetela na ba géomètre bango na bango ozo comprendre baza na ba avocat na bango ya batetela ça dit olingo yebisanga ke na kikole kuna danger eza parce que basala association danger donc eza ekiri donc baza donc banda na quartier donc banda na quartier bayebi bango bayebi eza réseau mobimba bazana bakonzi bazotambola na baavocat bazotambola na bakonzi bango bazosala mpe lwa na bango na ndenge na bango na kwe na bango soko okomi na ndako oyo ezalaka te oya oloba teke nazalaki na plateau atokomi wapi me nakendaki kolobela droit na nga enabosanaki nalingi yo moko sikoyo oyo mpenza natuni yo te oyo esengeli oloba ya komona biso bato lokola bino baza ebele baza bavictime ya koyokake na kikole lelo bato esengeli badefendre makila ya lumumba akufela ekolo bongo ekolo moko ndenge Mobutu aloba papa moko mama moko me ya komona lelo keno association ya batetela na kikole mpe ntango tozoloba zozolo azoyoka honorable Kalonji babi na terre jaune eza na mama Wembadio oyo kuna yasalaka makambo sikoyo ni mobali na ye ayebiaka honorable Kalonji il faut d'abord okota makambo oyo mpo yo na micho na terre jaune pasa olingi désordre te mais soki eza na association moko eza kuna atake député national nasaleli yo mbela mpo chaque dimanche ozalaka kuna nini oyo natuni yo te oyo okoki koloba ya komona lolenge lupango na bino eza na danger bokomi kowila yango na moto nga naza na posa kaka biso tozwa lupango na biso mama Wembadio alongwa na kati ya lupango na biso soki lopango eza ya ye approuve bino badocument approuve biso badocument na ye amonanaka pete toza na posa tokutana moto atekelaki lopango baza bashefu bazali oyo atekelaki biso bazali le chef atekelaki bino azotémoigner donc ata lelo po etongo tosalaki déjà totindikelaki baconvocation ata soki botindilenga convocation nga moko nakoya kotémoigner natekela bino nalia mbongo na bino natekela mama Wembadio ayebi ye te sokolobani na procureur oyo première place procureur numéro 1 ya république ayebi keno parti ya kikole eza mpona kodefendre intérêt ya kikole mais akoyoka oyo boza koloba mpo bino bato bozalaka kuna nini okoloba mpe na procureur ya kikole nga nakoloba na procureur ya kikole boye na makambo nyonso ye nde aza mokonzi ifo ayebaka likambo na likambo ntango bamemeli likambo fo aluka bato wana akutanisa bango eza kaka teke moto aye papa naza na likambo na nga asambi nanu te yo mbala moko okatisi otindi oyelanga dossier wana mpo aza ndeko nao sikoyo soki ye aza ndeko ne bongo biso toza bandeko na ye te bapozana likambo bakisi yango nyonso nazalaki na yango ya kobakisa yango wana kaka problème eza wana ye aza mokonzi procureur aza mokonzi monene aza mokonzi ya kinkole aza ndeko kaka ya Wembadio te aza ndeko ya biso nyonso toza bakongolais toza bandeko biso nyonso koma biso bandeko tozosoma mapango bandeko bazosoma mapango bazotinda bambongo na bango siko bambongo eza ba escroc misusu baza na baavocat na bango bao baza na batu na bango batambolaka na bango est-ce que eza bien te moto asomba eloko na ye et puis yo ya kopotola yo ya kotelema biso topesa badocument ya mama Wembadio tomonana yango te asambi nano te sikoyo azosenga keo oui topesa dossier na biso ekende na ndenge nini ekende te merci télévision eza ngonga awa nde nalobi na mwana mboka Manix Kimbolo natalisaki bino mama oyo azwaki masasi devant ministère intérieur oyo eza chapeauté na excellence aselo oyo aza produit ya IDPS lelo mama wana tozobunda na ndenge na biso bezosenga makoki ya makasi mpo azwa soin lokola télévision eza radio te azongaki lisusu na tokomi wapi ezosala soni ntango banome yo na poste songolo olie osala mosala nayebi ke na 2023 bakoyeba procureur te bakoyeba ministre te bakoyeba toujours numéro 20 oyo bakongolais bavotaki bakoluka bayeba 5 ans asalaki nini mpona bakongolais tokanisaka malamu mpona mboka na biso tokanisaka balamu mpona banzela na biso mpe avenir na biso
lelo ezosalanga pasi ya komona procureur ya mboka nanga naza na réserve ebele ya kosala commentaire parce que droit de réponse epe eloba lolenge moko nde tokendaki na marché de liberté soki otali bafoto ndenge batonga marché de liberté na lelo eza différent mais c'est l'administrateur olobi marché de liberté ezaka ndenge batongaka yango est-ce que eza ya solo bafoto yango wana nani azokosa nani. Merci Pasteur Félix Sombo na Angleterre, merci na Trésor Zozolo na caméra et Penge Fofana nazalaki na Bunya Goma na Zongi naza pona kolobe la population nalobaki ane ya réclamation soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification 2018 ezalaki kanga moïb 2019 année ya réclamation bapoliticien baréclame nini. Nous avons gagné, je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour la nini ngala pasi nanga kimobola zongi sanye loko tata oyibi eloko nanga zongi sango kande mati omoni président Luamba nanga tokufa na bango côté population ba mama bakolela baba ndunda tozosala koto bokola bana na biso siko tokofiva wapi kilomba tima kokansi bayambule bilanga twadisile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotulu biso bilanga baba minganda kunanga wana nozolala na libanda na bana bankoko nanga wana tala nano age tokomi nakokende lisusu wapi Félix Babalobaki peuple congolais a réclamé. Travailler bazona la libanda lokola makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo otalonga boy. Année ya réclamation. Bande ko bakolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balia biso pendant 11 ans. Sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé Zate transport à l'opération 1000 francs. Tu votes qui Papa Chichi? Papa Chichi wana akali sama de papa ne alobaki. Bomoniti. Banani bazo réclamer. Mama Bilanga mutu na mutu azo réclamer droit na ye. Basomba lupango na bango soki bayibi bozwa bango l'état aza wana pona kosenga ba document. Pourquoi bozo favoriser mutu oyo azomona na te nazo lukwa droit de réponse pour ya ko prouver biso si ya to kitana kati esika ngana za po ya kitana trésor zo na caméra mais amawa ya ko décourager ba diaspora pendant 18 ans basomba ba mapango babotola bango mapango ebele mais za sonia komona IDPS est parti au pouvoir. Système où ils ont continué toujours. Et c'est ce qui sanctionné. Biki rouge, ils ont la casse le gâté. Merci à la population au Bayaki Lobby. Merci à Jean-Marie Loukulas. GV4, Tomonaki. Télévision, Isa, Radio T, Tokotalisa. Ba député Nini au Bazaki Lobby. Banani au Bazak derrière Vision et Union Sacrée. Bangonde Bazaki na aéroport. Ce qui m'a quitté, c'est ce qui m'a Tika kobenga ka trésor zozo le petit frère pour azana reso ya kotuna uza ya mamani tu ya papa ni et Penge Fofana aboyi siloga ya petit frère pour kobenga ngaleki ya papa ni tu ya mamani. Merci Kayom Olobini chamula bantu kubuchimyo umvansomba ndilolo jalubi kubulelwe ngambula kasui ngena kumika bakwani mwaba umvangela kasui ngadi ngena telefona byanza byanyi meme biva bishija menga bigari bibala byuma bile chamakanda kimuntu mule chingabengela nzambi chi mununwanyo abene milombo kampangala kamuluma mukaka la kuyuka katana ngabwena bafumu bamatuma kanye ningala chondo mbisha jamukulu yeso mashesada kana wale wakutendelela we mbega nzambi inshala ningusu mubilambanyi mbega nzambi inshala mwana washiyayi yebo wali mema muntu mule
Tatenda bana banyo wakubikila dyabwalo munguli wa bisonji mumowoshi wa mayi Yesu bwana bwayi chamaganda bwana bwayi bakila nebafumwayi basomba bondola mwiso munguluko wakudulo mwina meyimele mukumbashi wa milai chamaganda fumwanyo wakwabila nebitonda we mugulupa wakusoma nenda we fumwanye bwana bwanye chamba kubenga zambi to chamba kubenga zambi bwana kayemba chakubenga zambi chizo bujandu chakubenga zambi bwana mungangula fumwanyo ngadilenda bantu bagenda moita chamakanda wana wabigirele wali butonda we mwana buta wakudyulu we wakulimbeleka yiwuye mukegera wakwabulezani yebawa mwakusombenen yesu kimwakulu wakwakula ndingenda butuguni muya bantu bangela makono bwachunyuni wimba muchilubu nanganda mune chingai zambi mumfuka muchilubu kichali chonso chinjinachi bali bimbangile bimba bali bimba francais bimba bali bimbangile yabu bimba bali bamba sohili bimba bali bimba mumangala bimba kayo munjani muchilubu yebwa mungawile muchilubu jamaganda kwa muchilubu wakwabile ganda we ça va bien pour et ça va bien pour ceux qui s'appellent attaque pays laïque d'adoration. Merci.